makambo ya somo la famille. Bandeko nanga makambo ya somo penza. O tolobaka penza makambo ya somo. So eza makambo ya mike, tokoki koloba pe makambo ya mike mais oyo eza ba témoignage moko bandeko nanga esalinga nzoto malili. Babiloko ya bongo nanu na yoka yango te. Nzoto malili moko la famille pas possible. No. Ezalaka ba témoignage mosusu oyoki bongo otalo lobi wow. Ba mosusu oyoki yango lobi nzambe pourquoi il fallait na kanga nanga matoi. Pourquoi natika ki matoi nanga polili? Pourquoi omoni na maboko ekomi kolenga, makolo ekomi kolenga. Bandeko nanga témoignage ya somo balobaka ya somo bandeko nanga na yoki nzoto malili. Est-ce que aussi oyoka déjà nzoto malili na ba témoignage? Témoignage par exemple toye ko beta témoignage oyoki penza nzoto malili. Okomi koyoka libumweleki. Okomi koyoka makolo ezolenga, maboko ekomi nango kolenga pona ba témoignage ya somo. La famille na mokilio makambo eza na mokilio yo. To banga nzambe to luka elongi ya nzambe na busolo. To banga nzambe to luka elongi ya nzambe bandeko na ngai na busolo nyonso usino bandeko na ngai eza mawa. Mawa penza o tolobaka mawa moko pas possible la famille. Na yoki nanga nzoto malili. Na yoki nanga nzoto kolenga. Na yoki nanga nzoto pasi. Pona makambo na uti koyoka bandeko na ngai somo pas possible. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino musali ya nzambe ya tongo. Na memeli bino mama na biso mama Laure Mbongo Lemba. Mama Laure Mbongo Lemba aza musali ya nzambe ya tongo abando yembela nzambe depuis kala. Nde abando yembela nzambe ko yembela nzambe ka bino moko boyebi tango bayebisaka biso ke soki muto azo yemba azoteya muto azo yemba azo sambela. Lelo tokomi komona pe mama na biso Laure Mbongo akoti pe na makambo ya koteya kandenge ateya ka biso na banzembo kandenge tosambelaka ensemble na banzembo lelo ekomi pe koteya boyeye moko amati na cher akepe koteya bandeko nanga siko na koteya na ye wana kandenge bando teya bandeko nanga ba makambo ya somo ebimaki ba makambo penza ya somo ba vérité moko ba témoignage moko bandeko nanga ebimaki. En tout cas kande na utuko yebisa bino na ibandeli na yoki makolo kolenga na yoki nzoto malili chair de poule ekoti ngai yango na lobaki ten makambo yo kanga moko na koyoka ngote mais kozala bien biso nyonso elongo na Étoile Lune Inès TV to ya koyoka ngo. La famille avant tokota na mwa mozindo ya makambo na biso tokota penza na kobeta masolo na biso ya lelo ekozala bien na nous na ya ko sensibiliser batu nyonso ya sika o bakoti na Étoile Lune Inès TV. Si c'est la toute première fois, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien ce que zolandaka Étoile Lune Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso zolandaka biso, zo penza kiti na yo ovanda. Tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu talelaka heure, so que moni kenon heure oyo eza heure akolia.
bandeko nanga baliaka kaka na Torkos nyonso. Liaka zwa biloko na yo, liaka bandeko nanga na kitoko nyonso. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker eye na ba solution kilikili. Gavker eye pona kopesa bino koseka ebele ya batu tellement que hémorroïde bandeko nanga elia ye makasi omona batu mosusu ata munene azoya munene te nzoto komika ya kokangama batu mosusu ata kutu kovanda na kiti boye azokoka na ye lisusu te pona hémorroïde. La famille ya turoyo Gavker aye na ba solution pona ba maladie na bino, aye na ba solution pona bibela na bino. La famille bobenga Gavker na lombangu, bobenga Gavker na lombangu kuna ba solution eke ezongi na système kaka ya nini ya Torkos makasi. Bandeko nanga lelo toye na mama na biso Laure Mbongo Lemba. Kandenge na lobaki mama Laure Mbongo aza moko ya basala nzambe oyo penza abando yimbela nzambe na kibo jeunesse na ye ani pesa ke pa ya nzambe akabaki penza vi na ye pa ya nzambe kandenge zalaka. Bandeko nanga koyemba wana ebele ya batu deja basepelaka na koyemba mama na biso Laure Mbongo. Lelo oyo mama Laure Mbongo alobi te erotika laka na koyemba te, ifona kota pe na mozindo ya makamu mosusu, ifona kota en profondeur na makamu mosusu. Bandeko na ngai yango ekosala keno mama na biso Laure Mbongo akomi pe koteya na koteya wana tango aoteya. Bandeko nanga ya minene euti kosalema bandeko nanga makambo asomo makambo akobanga ya kosala nzoto malili nazotiela bino. Bandeko nanga prédication oyo ya mama na biso Laure Mbongo na otiela bino ba makambo oyo euti kobima epa ya mama Laure Mbongo na otiela bino bandeko nanga na système moko ya bien to landango na bukebi nyonso bo matisa ba volume la famille makambo wana ekozala bien volume na yo za likolo pour que oyoka nini ezobima nini esali keno mama Étoile Ines TV makolo elenga la famille pardon na otiela bino to landango na bukebi nyonso. Et après ça tozonga pona osala analyse, il faut to salela makambo ya analyse tokotika yango ka boite ekozalaka bien tokoti penda to saleli yango analyse la famille makambo yo ngana yoki nanga somo na yebi bino te kote na bino boyoki nde nini kala ba commentaire et osala biso kitoko o wapi na système kaka ya Torkos. Bandeko nanga tolanda kasi prédication ya mama Laure Mbongo tolanda koloba ya mama Laure Mbongo et on se retrouve juste après. Un démon
Bande ko bolanda. Atiki esprit na yen na kati ya mwasi wana. Somo. Mwana mwasi na tanga komi na tanga kobala. O eza mama Laura zoloba. Jour ya nuit de noces. Mobali akufi. Bo matisa ba volume la famille. Makambo somo awa. Mobali a mibale. Jour ya nuit de noces. Mobali akufi. Et comme habitude. Somo la famille. Mwana mwasi azwi mokano lobi na obalaga lisusu te. Ayo okutana na serviteur de Dieu moko. Mwana mobali wana lingiye lokwa likamususu. Habite tala problème comme la nga. Mwana mobali wana ke ko luka nzambe po asali nini amiye. Bande ko mokileza na makambo luka nzambe. Aluki nzambe. Bossa la partage la vidéo la famille. Tout le monde ayeba kike après mariage matange zoya. C'est ça. Batno se bakoka na ata. C'est ça. Alléluia. Mwana mobali oyo akeluka nzambe. Abali kaka mwasi oyo vina ye eboma mibali. Abali kaka même mwasi wana. Tokeseni. Ezali. Mukolo nuit de noces. Oli mobali asepela noces ayoki nzambe. Comment on a la deuxième point. Premier point, la connaissance de notre identité sur la base de la parole de Dieu. Alléluia. Yes. Yes. Ekolekate. Alléluia. Makambo ya Nzambe za kitoko Mobali a télémi selon que le Seigneur lui a dit. Oui. Bien-aimé, yokaka nzambe. Yokaka nzambe. Eh, nzamba za la bolingo. C'est ça. Alléluia. Somo. Il parlait en langue. Du coup, amoni mwasi akomi kosala lokola mouvement ya muto azo pousser mwana po abimisa mwana. Bandeko boyoka. Makabwa somo. Nguma ya munene azobima. Mama nzamba yebise ko banga te. Yes. Abandi ko bima. Abandi ko bima. Abandi ko bima. Jour wana te bazokene nini? Bapesa ki bango cadeau ya machette. Yes. Mais nzamba yebisi soit machette wana tiango mupanzi. Il ne savait pas pourquoi. Nzamba zalaka na ba préparation na ye moko. Na kaka na kati ya chambre na bango place ba cadeau ezalaki atiango mupanzi. Tala niveau. Tala biloko atiango ka pembeni ya mbetu. Makambo Nzambe zalaka gu. Yebisaki yo soit machette. Boma nguma oyo. Azwa machette abimisa ayebisi boma nguma. Aokende au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nzambe. Alléluia. Poyoka la famille. Makambo ya somo. Combien de mètres? Alléluia. Wow. Wow. Bien aimé, bazobetele lisolo. Akomi lokola mutu auti kobota. Nzambe. Alléluia. Liwa ebongwa maki. Yes. Amen. Yes. C'est ça. Yes. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Augustine de Jésus. Alléluia. Bandeko boyoka. Mondia lelo na basi ba otea kitoko wapi? Abika. Oui. Tu n'es pas n'importe qui. Qui? Yes. Ilula lula bandeko na ngai ya mokili ya lelo. Basi ya lelo o balela vie facile. Basi ya lelo o baboya na bango koluka misala. Ba préféra na bango bazala na ba sugar daddy. Bazala na ba papa moko boya yebi keno papa oyo.
akotielanga mwa quelque chose na fin du mois ou bien soki tokutani soki tomonani akopesanga bambongo bavi wana bandeko na ngai yango ekomi kosala lelo bamakambo ebele ekomi kosala lelo bamakambo ya somo surtout na communauté na biso la famille makambo eza somo eza penza somo histoire oyo boyoki mama na biso auti koloba oyo mama na biso lor mbongo auti ko relate biso eza histoire moko ya solo bandeko histoire penza oyo ya solo penza makasi tolobaka solo ya makasi la famille ebele ya basi lelo tokota nanu na makambo oyo makambo eya kote ya biso lelo tomona ba jeune fille ebele bazoboya na bango mabala bazoboya penza mabala mobala ake kobala ya lobi eske na visage nanga bakomiki nazoluka mobali noluka mobali te naza nanu natana sala vie tango na kolemba vie nde na kokanisaka makambo kobala omona basi ebele akoti na ye na vie amikotisi suko ba mibali obo obimaka na bango epia basi wana babimaka na mibali nyonso te balingaka kaka bango miso na bango ezalaka mibali moko bazana bambongo mibali moko bazana bamituka mibali moko oyo bavayajaka pamba bazongi na Kongo na biso wana ale bango nde mibali na bango bandeko nanga est-ce que ba eta ya mibali yango bolingaka kobima na bango boyebaka ngo bambongo o bazalaka nango est-ce que boyebaka mbongo wana ebimaka wapi pe eutaka wapi eza na mibali ebele surtout na kilelo oyo mingi ya mibali basi bakota na bango na ba maison kala bambongo wana deja basi bapesa bango ba loi ba instruction ke no bambongo na bino oyo bokendo zwaka ba chance ya bana basi bokendo tiaka babiloko na banzoto abatu eza na histoire moko ya fille moko congolaise oya kufaki otorelata bino nini histoire ndeko na biso wana azaki na mobali na ye bazo vivre na ye kutu émission wana ezalaka na chaîne na biso oya étoiline bazo vivre bandeko nanga ka ndenge ezalaka ye na mobali bazo vivre kana bango ki fiançailles na bango mobali asalaki na prédote ka ndenge ezalaka fille aye komona ka mobali moko auta poto ye kaka nga kaka oyo aboyi na mobali na ye parce que fiancé na ye wana abando bunda abando se débrouiller ake komi kotisa na bolingo ya garçon moko auta poto ayaka ye wana akomi na kovanda na garçon wana na hotel bandeko eyaki kosala après kosisa makambo nyonso o mwasi na mobali basalaka la famille makambo ya somo ntango mobali azokende mwasi apolaki na kote na biso ya basi ezalaki somo jusqu'à ce que mwasi akufaki abando bimisa solo moko bandeko nanga bokondima te mais malgré ça malgré ba histoire o nyonso tout basi ya lelo bayokaka na bango te biso basi ya lelo tokomi na biso kaka mobali avayajaka mobali oyo aza na bambongo mobali oyo mataki ekitaki oyeba eta na ye te oyeba bambongo na ye wana eutaka wapi oyeba nini lekaka na vi na ye na butu parce que ndenge eza bo eza mibali mosusu est-ce que boyebi ke bamibali mosusu balalaka na bango na lavabo butu mobimba eza na batu mosusu balalaka na bango na toilette butu mobimba bino boza na bambeto bolali ozo ronfler na yo mais ye basi bapesa ye deja baloi ya kolanda ba instruction ya kolanda misusu na butu wana aotambolaka na nzela sans bilamba mais yo tango komona ye tonga aza na bambongo aza boye oyeba te mbongo wana ebima wapi yango bomonaka bandeko nanga ata na banzela ata na bataxi ata na batrain ata wapi omonaka mwasi moko boye azobimisaka solo moko boye omituna oyo mwasi to mobali mwasi penza lati kitoko mwasi nzambe olati boye otali ye boye forme penza tokos olobi onde basi mais soki kaka leki yo solo moko ezobima yo moko omituna solo oyo ezouta wapi
me basolo wana ezaka bamibali oyo tobozwaka wana oyeba te auta wapi mbongo na ye atravaka yango na ndenge nini bino boyebaka te. L'essentiel kaka azala mobali azana bambongo oyo akobanda odepanaka yo bambongo pour que olataka bakabelo olataka babilamba soki ya ndenge nini osalaka soki bisalasala na yo ndenge nini osalaka batapage na yo soki ya ndenge nini. Bandeko na ngai ya basi tozongela Nzambe témoignage oyo eya koteya biso na bino s'il vous plaît. Tozongela Nzambe. Vanité de vanité, tout est vanité. Biloko nyonso bomona eza biloko ya mokili ekotikala. Biloko penza o bomona na mokili oyo ekotikala. Eloko mosusu la famille oyo foto tiaka na mutu. Na vi o toya. Toyaka kosala course na mutu te. Toyaka pona kolakisa mutu te. Ndenge to vivraka na se ya moi. Mutu na mutu azana ndenge Nzambe ye moko apambola ye. Mutu na mutu azana ndenge oyo Nzambe ye moko amona ye. Ngana lobaka toujours ezana batu mosusu ti bakokufaka bakokumbaka mutuka te bakosombaka lupango te bakotikalaka ba locataire. Peut-être génération ya bana na bango ne bakodondwa na mutuka bakodondwa na ba lupango bako voyager. Est-ce que boyebi ke za na ba famille kutu mosusu ndenge babota bango bazalaka na Congo wana bazalaka na province ba se déplacer ata mutu moko te ya famille na bango a se déplacer te na ba province mosusu bazalaka na province moko bango nyonso soki 10e génération bazalaka na province moko. Mais peut-être uzalaka na génération moko oyo koya bandeko nanga génération wana nde ekotambola tambola ezalaka bongo makambo Nzambe ezalaka mwa compliqué. Mais biso batu mosusu tolingaka na biso ko comprendre te makambo Nzambe. Tolingaka na biso vie moko ya pressé. Tolingaka penza vie wana ya pressé makasi penza. Ba témoignage ya bakaya bongo eza ebele bandeko na ngai. Mobali oyo azoya na mission na vie na yo. Okoyeba ete pe akoyebisa yo te. Surtout soki oza na yo mupangano, oza mutu oyo lingaka makambo Nzambe te. Yo musala na yo eza kaka namona ki Maria Ntumba kuna alataki kabelo boko boifonga pe na luka. Namona ki soki mama lor mbongo alataki robe moko boingrobe wana nga pe fona kendo luka. Yo osalaka te, okendo luka ngo na nzela nini? Ozalaka na musala te, ozalaka na ndako libala te keno mobali na yo ye wana salaka koki kosombela yo oza na ye te. Vi na yo eza kaka vi ya bitambola, vi ya mataka kitaka nde vi na yo. Osomba ngo mikolo nini? Yango bomona batu ebele bakomi kotisa na balien moko boye. Bokomi kokanga ba vi na bino moko. Bino moko parce que bolingi vi moko ya pressé, bolingi vi moko eza nango facile, bolingi vi moko ya matalana, bolingi vi moko batu pe babeta kombo na yo keno ye wana alata ki roba kitoko, ye wana alata ki kabelo soki ya ba $2000 osalaka na yo te. Ozo keno kotisa nzoto na yo na bikota kota. Bandeko na ngai ya basi, bandeko ya basi toluka Nzambe. Toluka Nzambe. Botika ba vi oyo kena ba monanga na lata ngande. Totika ba vi ya bongo. Yango na eko conseiller na bandeko na biso ya mibali. Ezala taka basi. Avant obala, tunaka na nu volonté ya Nzambe. Tunaka volonté ya Nzambe. Lela epa ya Nzambe, Nzambe la kisanga eta spirituel ya mwasi o na lingi na bala. La kisanga état spirituel ya mobali o na lingi na bala. Parce que mokili ya lelo ebele ya batu basi babeba na bango. Ebele ya batu basi bakota bikota na bango. Ebele ya batu baza lisusu batu o toyebi te. Ebele ya batu na yebi te. Batu mosusu basi bashanja na bango kala. Pona bikota na bango wana basi bakota. Bashanja na bango kala bazalaka lisusu batu oyo biso toyeba te.
Grand merci na balandi nyonso ya Étoile Nines TV. Grand merci na ba o nyonso tout. Babengaka biso pona kopesaka biso bambote, babengaka biso pona koencourageaka biso pona mosala na biso, babengaka biso pona kopesaka biso ba remarque. Grand merci na bino kandenge zalaka na ndenge moko ya kitoko. Bamatondo nanga na ye moko sponsor na biso officiel, sponsor na biso oya tikaka biso te, sponsor na biso oya zalaka toujours et encore na Étoile Nines TV na ye kopesa ye bamatondo ebele. Sponsor na biso na kombo ya ye moko Jésus-Christ de Nazareth. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda. Bambote nanga na ye moko Madame Judith Diampovise. Bambote nanga na ye moko mama Tina Sambia, mama Joséphine, mama Titi. Na pesi bino bambote bandeko nanga bino nyonso bolandaka Étoile Nines TV. Madame Marie-José Chala, Madame Makoso. Na pesi bino bambote, Madame Madeleine Keta, Madame Sandrine, Madame Bijou, boza tellement ebele, boza ebele, Madame Sidona Siala, na pesio bambote talaka yo mwasi nzambe, bambote kandenge zalaka na système moko ya kitoko. Bandeko nanga, soki oza na besoin kopesa remarque na yo, oza na besoin kandenge zalaka omitu na ba question pourquoi, ezalaka toujours bien, benga kabiso, to solola. Ko benga teke oya ko finga. La famille. Et au sala passe ko mona ba mama mbimba. Ba o benga ka pona ko finga. Bo benga ka te pona ko ya ko finga parce que chaîne oyo ezala ka chaîne na bana nzambe. Na finga ka mutute na ba émission. Dans ba émission na biso o to sala ka eza ba émission oyo to sala ka biso ba analyse, to yaka ko pesa ba information. Donc boye baka bongo. Eza na ba émission mosusu to sala eza analyse. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo. Stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.